Mbote na bino bamorezi ya kolamba ya ba histoire vrai ya ba conseil tokoti sikone elubu na biso ya volume 2 ya Tchaka Madesu na biso suite et fin yango Tchaka Madesu na biso tofungola mofiniko yango wana ezotoka ba mama ekiti pondu na biso ekomi kobela bimo bozomwa Madesu ndenge eza likolo nalobaki na kotia mafuta na ngai na sima na matungulu na kokalinga na kokobwakela na Madesu na ngai pondu na ngai yango wana eza kotoka mama tolobaki ke Tchaka Madesu batiaka mbisi te nimbisa kokaka ni tomsombe na yebi te mutu azaka na elambeli na ye tanso bamisu mpe babisepelaka kotia mbisi to bisa kokauka ça dépend ya elambeli me na bongai ndenge namonaka mpe ebele balambaka batiaka eloko te na kati Madesu eza kotoka volume 2 na biso yango na kosenga bino bokota na nini na biso bomi abone mafuta na biso ya mbila yango wana ifaki einda moke totie matungulu mafuta na biso ya mbila yango tosalelaki yango mafuta moko kitoko kokosata basoin de visage mafuta moko elendi tosala matungulu na biso tant tokosala matungulu na biso oyo mwa matungulu ebela nde toka kosopela yango na pondu na biso ya Tchaka Madesu entretemps yango wana bomoi ndenge ezotoka bamama mpe na balonaki yango te nakoka kobalonka na suka ntango ekobela na baloni na mafuta wana me entretemps tozonga na mafuta na biso na matungulu ntango ekobela boye toka kobwakela yango na Tchaka Madesu na biso tokotika yango ata quelques minutes lisusu esala natiaki mafuta mbila na biso oyo ezalaki nano ya mobesu naye kotia yango na kati ya réchaud ntango mafuta esali lokola koyinda bandeko bamama nde nazwi matungulu na biso natie mpo epesa ntunga solo soki matungulu na biso ebeli mokie tokozwa tokosopela mafuta na biso na Madesu ntango Madesu na biso tokosopela toki so ata ba 5 minutes 10 minutes toka kopresente Madesu na biso Tchaka Madesu entretemps matungulu eza kobela esika te ebela nde mwa bien napesipesi bambote na bandeko na nga nyonso na Bimbola Papi Bola Angélique Moi na kati ya Irlande na papa na bana na biso bambote mingi famille na nga Shembo Yobi Shembo Kidumbu Shembo Pongo Shembo nyonso naza kopesa bino Shembo bino nyonso bambote eza wa bino mama Henriette mwana bino bolinga nasengi na bino kaka bokota surtout ba jeune fille naza kobetela sete bokota bana na ngai ba jeune fille boko découvrir mingi et mama Henriette nete ope pondu Tchaka Madesu so ba kolamba te a partir nango ba bi kolamba eza bon eza kitoko eza pe belé bekolo musu baliaka na bango yango te ta musu asepelaka nango ayeba kolamba te mais ntango akomona epa apui na Henriette mama Henriette Kilumbu Shembo TV bokota bomi abone bokota bola akoyeba kolamba yango kobelisa yango su mwa moke tokesopa mpe na Madesu na biso sikola mafuta na sola matungulu ekokota na mafuta matungulu ekobela ekotanto kosopela yango ekopesa posa entretemps totala Madesu na biso yango wana mpenza ezotoka ozomwa mai ezokita Madesu Tchaka Madesu bongaka lumaimai te fo mama ekauka bandeko ya ngai na banzi na suki wana nakangi moto na ngai ya mafuta nazokende kosopela yango na Madesu biso na tozomema nauti na réchaud na ye ntina nzungu yokachilengi nazongisi pano na ngai na réchaud esika na banda kolamba Madesu na biso yango wana Tchaka Madesu pansa kwa mafuta yango ekota kote nyonso po ebela mbala moko bien na poyo yango wana bamama bomoni ndenge ezotoka toyimbisaki mwa mafuta na biso bamama po totie matungulu ebeli tozwi sikoyo ntango toyimbisi mafuta na biso totie yango awa na kati ya Tchaka Madesu na biso
awa sikoyo bomoni madesu nanga mafuta pe bongi mingi te tokoma ko éviter mafuta mingi bandeko ya ngai oya nga bandeko tokoma ko éviter bozoma madesu na ngai eza mibimba na bakisaki mungu ate na chaki mungu ate ba mama pona na madesu na ngai mungu ezalaki deja soki na tie mungu aloba soki ekokaki te me na mekaki deja mungu ekokaki na kotia pilipili te po bana bakolia balingaka mingi eponga la jese oyo tobenga ngo na tetele eponga jese ya konde moyen na tia nini eza te soki madesu eza mibimba yanga bandeko soki madesu eza mibimba eza ya bui osa chaka madesu ndeni ata soki ozolamba chaka madesu te ozolamba madesu normal soki madesu ebimi bui okolia ngo nini na loso ata soki opresente bana bakosepela nango te donc avant tolamba tofu yebaka bamesire madesu nanga mpenza eza mibimba ata moto azolia yango mpenza azomona ke mama Henriette Kilumbu Shembo TV asangisaki madesu na ye na pondu atali madesu eza bui te foto lakisaka po mama musobaki mama Henriette foko lakisaka bien madesu nanga eza mibimba mpenza moko totika ngo mwa moke etoka topesa mwa conseil topesa mwa publicité yanga bandeko na sengi na bino bokota na Henriette Kilumbu Shembo TV na bondeli surtout ba jeune fille bokota bomi abonné na Henriette Kilumbu Shembo TV biso ba mama toyebi mingi toyebi quand même kolamba bana biso ya Congo ya fumba lamba kapé kitoko mais bana biso ya poto mi ba négliger ka pona kolamba okotinda mwana bébé Zona bimisa musunya chama na mai lambela baleko mama alembi mama je suis fatiguée maman mtaye ba jeune fille botelema pardon bananga botelema bozala ka air na cuisine esko so mona mama no afandi aza kolamba yo pezala ka wana talaka ni mama zo tia bitungulu talaka mama ndenga zo tia carbonade to soda zo mapondo ya libondo talaka mama ndenga zo tia mungwa tomate po ekoma te yo bali okena libala mama obwaka ka mungwa ndeko bwaka ko ya yo ezaka te mesure ezaka nde liboko bomba bwaki pu tala pilipili okopesa motasu mobala kwana bapaya na ndako na ye bagene bayekolia balia bwe mungu akomi koseko moto ya o mwase bakoba motonga mwase bikolamba te bagene fi bokota tsaka madesu yango oyo eza bile ya mboka na biso bagene mingi beba kolamba te beba kolamba ata ba mama miso bikolamba tsaka madesu ne te po ba misusu na epa bango balamba te nga nazana nga muketela me nazolamba biloko ya mboka nyonso tozokota na biloko ya mboka nyonso tomekaka okoti pe oyoki elengo kangami okomi kolia kango eza te kaka soki oza moto ya mboka na boliaka na bino kaka pondo ya mai oyo boliaka na bino kaka pondo ya mafuta mingi okangamaka tous les jours kaka na biloko wana olambaka yango du 1er au 31 elemisaka mpe monoko mama il faut kochangeaka lelo okoti na oyo lobi okoti na oyo lundi programme oyo mardi Thomson mercredi tilapia dimanche madesu samedi tsaka madesu kaka ndenge wana lundi mosusu ngainga ebongi te kaka eloko moko mpo babala basi babaya nazonga nanga ndako ero te soki nazongi ndako na kotaka mama asalami kaka pondu na ye wana mai nakozonga ndako te bagene fi bokota bomi abone mpa mama Henriette Kilumbu Shembo bokokuta baconseil bokokuta bahistoire vrai oyo okokutana nango obi yo mpe ekomelaki yo zwa mayele ozoka oyo babaka ozwa mayele te yo na baconseil nde okozwa mayele botika so bamama bazoti na binoke ya kolamba fete ezali kende kosesa kolamba na ya groupe wana na kolamba na bafeti nde toyibaka kolamba baninga to découvrir makambo mingi nebe kosala mikate te pata mikate te mais ta mama oyo mama Marthe ndenga asali mikate yo po oyibi wana matungulu basesa mpe na vinaigre matungulu basesa mpe na citron bakangaka mabundu boye nzambe mbinzo ezaka nde boye posi ezaka nde boye mama toyibaka modele ya kolamba bandeko na ngai surtout na ba groupe na ba fête yo ba jeune fille bozangaka te jeune fille moninga na bali bozalaka wana mpona kosalisa nasala mingi te pondu na biso ese ebeli na kopresente yango na sani na kopresente pondu na biso na sani
yanga pondu nakolia yango na loso soki pe moto alingali yango na fufu pondu na ngai akolia na fufu me yanga mokwalelo nakolia yango na loso yanga bandeko nakolia yango na loso na banzi totoki pondu na biso yango wana nazo présenter bino pondu na ngai ya sakamadesu yoka bilengi boye na loso ayayalalia lolemo. Ok, nakosenga na bino batu boza na mboka na ngai awa nafani na Australie na Perth bokotakota bomi abonné soko oza na besoin ya batu kolambilo na bafeti modele ya kokesana olambola misapi bapayano balambola misapi benga biso mama arrête kilushembo service benga na 0470 427 197 boko retrouver mama Ariette ye moko boko yokana meni ekouté pa na bino bino bakolo feti nyonso bateme anniversaire à église anniversaire à libala papa na mama oh libala ya sika oh ba matanga oh ba fête ya bateme nyonso tozali service arrête kilushembo ezali wana ba mbote mingi Angélique Omoïna Caterlan Nadine Bola Papi chance batu nyonso na pesi bino mbote bozala bien. Ok, see you bye au volume de suite effect chaka ya madesu yangwana yoka bilengi si